et de la famille. Yo, ministre, yo, j'ai courage, ya ko bloquer ce capitaine. On a chance pour na, okutani na officier. Ngai na bimisimbo na nga pasi na sombi lopango na tondi. Bon, msa soda yo ya bukango. Pe baloba, o bloquer ce capitaine. Yo, jour to yo. Yo. Jour to ministre yo. Bolole mo boye. Yo. Yo to vandi kuna. Vandi kuna na kuti na ville. Ole ba mbonga gouvernement yo. Banyonga pona. Ah musa soda. Ça c'est pour faire. Ministre. Ministre yo ozo bloquer ce capitaine. Tokozwa yo. Yo so bakangi yo te mi batela. Ça c'est là. Ça c'est capitaine civil en tenue militaire. Tala ministre a bloqué ce capitaine. Civil. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Famille. Yo ministre yo j'ai courage ya ko bloquer ce capitaine. On a chance pour na okutani na officier. Ngai na bimisimbo na nga pasi na sombi lopango na tondi. Bon msa soda yo ya bukango. Pe baloba o bloquer ce capitaine. Yo jour to yo. Yo. Jour to yo ministre yo. Bolole mo boye. Yo. Yo to vandi kuna. Vandi kuna na kuti na ville. Ole ba mbonga gouvernement yo. Banyonga pona. Ah msa soda. Ça c'est pour faire. Ministre. Ministre yo ozo bloquer ce capitaine. Tokozwa yo. Yo so bakangi yo te mi batela. Ça c'est là. Ça c'est capitaine civil en tenue militaire. Tala ministre a bloqué ce capitaine. Civil. Ah bah pesa qui mongo $13 000 bango te parce que bango $13 000 na ba yo buki bango $13 000 bango te bango moko ça non la si c'est la excellence information c'est la non ça c'est la je porte pas de demain oui voilà mon toit oui l'absence la excellence soki Kinshasa kobongela ndenge balobaki Kinshasa ezobonga na ndenge oyo toza lelo seke tosala ta ba 700 ans avant Kinshasa bon pour rythme ebongiseli oyo eza pasi tambola na ba quartier orbi banzela o bango bazotonga yo kotana na ba quartier mususu otala ndenge ba quartier komi kala ndenge banzela komi kala batu soki balongwe batu balongwe pena na nzela oke sikoyo kendo tala après bango botala saleté o eza na nzela tu te poses des questions toza na capitale o biso baswahili tobengaka buchafu esengwa kovanda na capitale eza te image ya capitale mais lelo yo bato ebele baza na capitale cause ya exode rural oyo esalami exode rural oyo ezali déplacement massif de la campagne vers la ville bato mosusu baye na Kinshasa oyo il faut tala ndeko no aza pembeni tuna ndeko na yo moko oyebi ye tage ndeko na yo tage muninga na yo tage masa na yo collègue na yo tuna oya na Kinshasa pona nini yo zaka na province ayebi so raison ya ila na Kinshasa ko ba tusi ba yaki na raison liboso sala ki descente awa oya ki kobuka biso bandako na biso sans toutefois que on notifie biso da polo bandako na mapango na biso nous avons des contrats de documents tout et à bonne et due forme botika din jamais ni ko identifier mutu moko ke documentaire raison to argument moko obo ko bukela biso to tikali komona yango te eza lopango na ngala somba ki ngolo pe na maboko ya mutu na ba documents de droit nyonso c'est tout comme les documents de droit mais oya boso bobuki sous ba jugement bobuki bosu bobuki vous allez nous faire souffrir jusqu'à où nga soda na mamu kena ngala bunda na bitumba oyo yo na bundi bitumba to mona masasi na nzoto nanga
Kutalanga lokuna na expliquer aux excellence. Yo tuna côté. Je sais ezalaki ya kobuka 100 mètres kuna. Je suis loin de 100 mètres. Loin de 100 mètres. Mais les loyo, oui, kobuka susu biloko na ngai obebisi yango nyonso. Pour quelle cause? Solo bakangaki na nsima mokongo te. Document nini oyo kobukelanga biloko na ngai nde nasengi na mona. C'est tout na sécurité. Capitaine. Avant que Bouka, tu as illimité. Il y avait une commission qui t'a dit oui, la tribu sur la limite au Bouka. Quand vous parlez de 100 mètres, vous parlez de 100 mètres au bord de la rivière, autant que 100 mètres, c'est pas ça. 100 mètres à partir de l'île mineure. Tu as le lit majeur, tu as le lit mineure. On ne dit pas que tu as dit, si tu as le lit majeur, tu as le lit majeur, ils ont lit. Ils ont lit. Donc 100 mètres, tu as un fleuve, tu as 100 mètres, alors nous sommes allés. Donc vous êtes censé nous protéger nous contre la population. Mais vous ne nous protégez pas à cause de vos intérêts. Vous êtes protégés parce que vous avez intérêt à Bino. Mamadiga surtout vous avez ça là pour que vous gagnez quelque espace. On s'attend même pour le côté que place yo et côté Kalandi. Pour le côté excellence. Place yo. Est-ce que le général Kabi a été mabele? Quel est l'ongolais? Est-ce que Nani Bemba a été mabele? Quel est l'ongolais? Tolongwa après yoko kende ndemo solo la kila bato ya simakuna la ndanga na lobana no te non nous sommes censés pour le bas la caméra très bien d'accord ok d'accord tout le monde a bon bon les gars qui sur la caméra ah au bukina no te sur la caméra excellence na répondre à la question ah ba pesa ki mongo $13 000 buki bango te tika ki bango $13 000 mais ba yo buki bango $13 000 buki bango te bango moko kolongo wala siko zelano excellence zelano je te porte plein de demain voilà mon tour oui n'absence na biso excellence T'as confirmé? C'est tout. Je vous apprends que l'autre n'est pas Kabiko. Il y a pas de problème en croissance. Toi, tu peux regarder la mugana, tu vas voir fou. Excellence, non sur le but. Yo no sur la poursuite ma bête. na pêche exemple kabi ko ba tu ba lo ba na confirmer le côté excellence de na usa no débattre Tu n'as décidé de parler de ce que merci. L'état impartial. Soka bobenge pona mutu moko. Ouais, bah, que pinonio sur le civil, même traitement. Et ça la plaignant. Et ça la, pour toi, ça à commettre, la violation, on a. Pinonio sur le civil, même traitement. La koya, na corrigé qu'on a été natif, on était pour la plaignant. Donc, nous ne pas civil, le même traitement. Je pose à conscient, il y a Marabolingi. Avec noter en réflexion. Vous dites, la barre était, nous sommes d'accord. La touche à $1 à terre, mais ma arrêté. Vous avez vraiment la gestion de nous en tant que commune. Mais nous, vous pouvez pas, vous pouvez marquer le wana. Vous pouvez marquer, tant que là, on va nous répandre. Si nous sommes plus pour civil, même traitement. Vous voyez, cannibale. Cannibale. C'est nous, ça va être bon, kutoka bora kanyo swalo mundu kutoka kanyo swalo mamani leta basala na ite tapa simeta kai so bo bengi batu pona ni kamo ko yemwe batete
bino nyonso bokosibir même traitement ozala conscient likambo wana. Donc samedi oyo te alobi te po toza na programme mosusu samedi ezoya tokozala na bamwashi conteneur wana etikala te tokozwa bamise en lumière. omoni ministre ana apesaki ordre babloke capitaine so ezalaki ngai nazalaki te soit ya capitaine ana ninga naboma na ministre ana nanu na blimine na bafarc desana toza biso basoda na bespe ekeseni na esprit na biso basoda zamba botala blimine na ministre. ndeko nanga pasi mingi na motema pona biso ba membre ya parti UDPS parti ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pasi toza nango eza ya komona ke moko ya bana na biso ya UDPS ministre ya finance Doudou Fambalikunde a révélé apesi ba révélation par rapport ya ba détournement na vol oyo ezosalema na ville province ya Kinshasa. Ba oyo bakambaka parti na biso UDPS ba président fédéraux, je parle ya ba président fédéraux bazwi ndikisa na boyebi makambo ezoleka ya kotia mopanzi Daniel Bumba parce que biso tolobaka régulièrement moi je suis de l'UDPS, il n'y a pas quelqu'un qui va venir se taper la poitrine qu'il est de l'UDPS kolekanga azapete oza membre ya UDPS ngape naza membre ya UDPS biso nyonso toza ba membre ya UDPS ngana tikala koza parti mususu te yo pe tikala koza parti mususu te donc biso nyonso toza na droit ya koloba busolo quand ça va na lobi boye quand ça va to lobi ça va muto asali musala malamu quand muto asali musala malamu te tokoloba les lobbies sont UDPS nous avons honte de parler il y a gestion ya ville province ya Kinshasa place mon côté eza bien makambo nyonso ti tala Bumba ilikuwa sala biso omoni bakamio ya tambusawa bakamio ya minene hotel na ina 100 camions bakamio ya batongo bila bakamio na eza wapi mais lelo on nous apprend que Daniel Bumba je ne dirais même pas détourné vole l'argent des Kinois mbongo ya bataxe nyonso baza kopesa mbongo wana eza kokende wapi bafédéraux bazwi décision ya kodésavouer Bumba ordre oti lisusu muto ya pesaka ordre pardon pesanga cité muto ya pesaka ordre ya ke bato bolongola Bumba te muto ya batelaka Daniel Bumba yeba kosa kotravailler na détriment ya mandat ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et nous on ne va pas vous laisser parce que les lois nous sommes en train de perdre nos valeurs dans la ville province. Kinshasa ça ne va pas. Vous, à chaque fois qu'on prend la position de mettre Bumba dehors, vous les protégez. Merci. Les députés provinciaux, 20 secondes de mon arrêt. Koyoka kombo to kotanga kombo ya Bumba. Munga nga pesinga kombo ya Bumba bi koyoka ngo mingi te. Soko lingi bo moino sala ba crise te kokende olanda makambo na Bumba te. Pourquoi nous disons mboka bakumi kotambisa ngo na ndenge ya mabe na ndenge ya kanai. Avec le souci de nuire le peuple. Nalobi non de non. Wuto kala kotonga na koli kotoyo na yebike peuple nda lukaka ko escroquer l'état. To peuple nda yibaka l'état. Mais lelo na mboka na biso c'est très dangereux. Nous constatons que l'état est devenu voleur. Ça c'est fort. L'état commis commerçant. Je ne sais pas. Ce qui toque na ba notion ba document nyonso wana ah eza vente ou enze ba document à l'état. Aucune procédure légale est respectée. L'état comme ko utiliser ruse. Na pierre a beta moi 12 wana beta 22 wana tozo moi mukelenga zegete to tia na poche. Zegete. Zegete donc moi mukelenge mo to tia na poche. Mo mikolo mbongo ezate. Balali bo balamuki balobino mituka nyonso faut changer ngo ba matricule. Na ya kala na sika. Pourtant le code de la route yambo kanabiso à son article 59 so ke ketanga yango kaka mutuka ya kala nde sengeli kozwa matricule mutuka ya sika nde sengeli kozwa matricule eza mutuka sika te ya kala te awa
batangi na bango code de la route te DGI na bato na ministère ya finance babandi kobendana toli tokanga misu moke toya koyoka Bumba ekoya na décision na ye oyo. Cette décision est totalement inconstitutionnelle. Je vais relever l'inconstitutionnalité. Il y a document, il y a décision. Et directement, ça appelle à l'applicabilité. Article 28, je crois, à notre constitution. Nul ne peut exécuter l'ordre mal donné. Gouverneur donne un ordre mal donné parce qu'il y a inconstitutionnalité. Autant l'article 70 à constitution, 170 à constitution d'Abisso. Balobi, le franc congolais est l'unité monétaire de la RDC, de la République démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national. Permis de foutre un dollar. La monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo, imposée par la Constitution, reste le franc congolais. Boni boni Bumba na l'état congolais boni boni bango bakoya ko bimisela biso babiloko peka ka ya l'état ya privé te to somba yango na dollar. Donc l'état congolais aligné sous ce monnaie na ye côté. Il y a une constitutionnalité ici parce que to ko futa bampa ko yo na mbongo ya mopaya tete ozali na Congo. Donc na bengia wa la cour, le procureur général près la cour constitutionnelle Atia Maboko Nandeko Bumba. Et c'est lui qui a Bumba pour la violation de l'article 170 de la constitution Nabiso a sali makambo zalagate et puis Levi Mbuta Bobengi Sayebo Tunaye. Est-ce que tu connais la monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo imposée pour les transactions ainsi que pour le paiement? Même sur le côté de la loi fiscale Nabiso, la fiscalité impose au Congo la monnaie, le franc congolais. Donc, awa, il y a une constitutionnalité. Mais, là, côté à Liboso, côté à Mibali, Bazou vignette 70 $. Permis de conduire 120 $. Contrôle technique 80 $. Assurance 294 $. Le total, Yambongo, l'État Moïni, l'État commerçant, l'État escroc a utilisé ruse pour appauvrir le peuple naemoko et le salaire 564 $. Donc en réalité, Tozali Lokola Naba 1 200 000 quelque chose comme ça. N'a pas plus à souffrir à pauvre. Nayoki Marabobo là, à se réjouir. Alors oui, non, on a tellement de bonanzela, on a tellement de sopolele, mon cher ami. Mabota ou ebimité. Nous vivons ici, dans informel. Notre économie est informelle. Peuple n'a pas vivre à Soka Biminda Zelo Kogoli allié. Comment on a polé l'endengwana, Kanisande Mabota ou Evone Nanda Kobimite. Maman Ndundo Kendaka Zigida na Tongo Tongo 5 heures à Keite. Et Tani Nibana na Bazali, Okoza la candidat de Konanga Imara. Tu vas postuler. Mais peuple a voté Ndengeni ni Soko Zali na Motema na peuple. On se réjouit pour nous que tant molité, on se réjouit pour le peuple abimité pour nous que nous avons. Mais chose grave de qu'on a révélé. Parmi nous, tout cas, on a Mikanda, na Transco. Ébimité. Mais Transco ébimité pour nous. On sous-entend que Transco, il fallait que ça la nord. Donc, non, Transco, on a permis de conduire, le chauffeur, le chauffeur, le vignette, le assurance. Parce que le privé va aller en ordre, l'État devait inonder alors bazela na biso na banini na ba transport na ba moyen de l'État na yemoko pour permettre à bato batambola. Maintenant zela tigali polele. Qu'est-ce que Bumba a gagné? Voyez maintenant que Wap manque à gagner Zali. Mauvaise politique. Bato soka ba bobi mami tout cas ba vani na ndako. L'État zoko tsato l'État zu perte. L'État zu perte. Pourquoi? Comment va qu'on la contrôle ya biloko 4 mbalamoko? Et c'est la kate. Bon ça la moi tanda mundambo. Mara bobola atenga miso mo moke. Alors ba document biloko yo ezali facultatif donc ezali obligatoire. Ça c'est faux hier chef. De koye ko la moi mobeko na l'état. Na lobaka so bomoni makambu ya droit ezali esanga na zali kanga na monoko loba te wana na ebite botika la maître Jean. Tous ces documents ici, bah vignette, bah permis, bah contrôle technique, bah assurance, c'est hyper obligatoire.
obligation légale. Moto kana moto que sengela zala na ba document oyo nyonso. Mais au Congo l'État est en faillite. Faillite à l'État zali wapi. Donc pendant 7 ans ils ont constaté à la fin qu'il fallait avoir permis. Voilà maintenant que machine moko oyo établir permis. Et zali même machine ko établir biso pièce d'identité. Carte d'identité na biso mboka na biso. Ah oui. Pourquoi l'État ko machine ya ba permis oté énergie ko bimisa misisa na moto. Pour nani l'État ko zo yango tiango na carte pour identifier son peuple. Pour identifier son peuple. Kuna mbongo ezate. Régime ya ba fourmi. Ba rolandaka ke sika sucre ezali. Mais nous participons. Il y a sucre, balandara sika sucre ezali ya ba fourmi. Ba rolandaka sucre. Donc on ni peuple en contribuer. Soki mbongo ezali te ba royate kuna fo partenaire aya. Oyo bango bazo ko mobiliser ezali mbongo destiné na dezela. Muyibi to détournement. Debilo mbongo l'État na biso ezokende. Donc, to bandaka ne na dossier muyibi to si saka Diamba acheli biso pembeni ya permanence po biso tant tozobaluka toyaka tosegirisem tomelaka nyamba tomelaka bagene po biso tobosana makambo ya te tokosala mosala te mais nzambe alalaka te trouble eza boye tellement ke tomeli diamba tomeli masanga mayele ezoyeli biso tie makambo ezokende biso toose retrouve te comment na bamandateri bango no liste esekenda 150 personnes esekenda bayebi biso mama nalobi ke eza na eloko moko maininganaka que basi bango te mai elinani baparti ya seti ya mati likolo bango tobike mamai totikela nikobela badiamba kabu badiamba na bagene batieli biso na permanence kotobela neti campa tolandwaka ye azwaka bandeko na ye autaka na mboka atinde na eglise asambelaka na shekino tomoni na bato ya babrenemise na bazipe milai na bapasi batere oyo batei depese ye baremie yango wana tokendaki na ndenge ya bien moi soi-disant CG toye pa na yo tomoni clair te mpona nini lisa bamokambo ozoya tomoni kaka bendelo susu olobi nini un soi-disant CG ya parti monene ya UDPS alongoli chemise alingi abundana biso asali boye vous êtes les imbéciles aujourd'hui soi-disant kabuya abeli biso les imbéciles ye moto abandi otimba biso ya bamarche totumbaka bamituka tosali désoli te ye kabuya wana ye moto abandi otinga biso après ntango baloba bato UDPS badika te eza soki soi-disant soki bainfiltré c'était nous c'est lui Kaboui qui nous a envoyé mais non aujourd'hui Kaboui nous appelle les imbéciles aza yoya kodefendre biso yango tosana kante merci maman Oyoki elenge ya Congo